Bonjour Bandeko, toujours Gilmas na kati ya banalize ya solo. Journaliste ya mauvaise foi. Journaliste ya mauvaise qualité. Ya fali ya faire gola pardon. Komi bilobela. Na ngina lobakaka. Bino bolingi ko s'apprendre na petit fali. Bolingi ko zuwa kaka makambo ya petit fali makambo ya passeport na ye. Bolo bake babotoliye. Bino ba journaliste ya mauvaise foi, ya mauvaise qualité. Jazz Kavulu, Marlène Soki Kasanga. Bolo bela makambo ya visa nanu ya jet set. Bo expliquer na population, bo expliquer na bagolois lukuta oyo ezalaki entre DG Paul bozwi soki nani oyo ya kisimbi wana oyo azaka kisimbi ya mukolo wana kombo ekiminga wanani soki nani kombo koya bozwi pe faire gola bango baye kokosa biso awa bokosi biso makambo ya visa tilapia complexe tilapia ingrat tilapia buzoba tilapia kizengi nani atindi yo opeta soutien nani atindi yo opeta kaleson fali pour parler na tana yo te mais akotikala ko soutenir yo te pour oza ingrat oza impoli après avoir kotinda batu kofinga tata na ye na mama na ye na émission ya Gauthier Soyi oyo journaliste akonda oyo yo kostengi so ba soutien to boy soutien na yo petit nanga couvre bolo petit nanga lité ya kanda ba communicateur nyonso tilapia au monde a exposé bino petit trésor ngongolo petit déjeuner au monde ba exposé bino Virginie Yona Marlène Yona Jazz Kavulu ba exposé bino tonton porno au monde bo sambwe yemoko tilapia banga kafali na lobanga mona live na lobanga fali otali konti ya famille tilapia banga kayo yemoko lelo bomoni ona peki soutien le 2 na le 3 abote ni date na ye ya concert à Londres mais comme peta oh ya Weraton le 4 juillet oh ya Mupau avant peta oh ya héritier na peta ba soutien papa to boy soutien o lukaki musique au kosili tango musique l'équipe bilanga na pasi ta lelo perdre fallait attendre yo ta na bika ko na kosili kayo ngam no cho pour lelo mokile mona yo papa au kanti au collier ta musique mbongo yo no souffrir hein ndeka osengi pardon wana mbala moko disqualifié ko yaka na makambo musique te parce que bato osengi bango pardon baba mikolo na musique tala lelo kobi ya fali tindikanga ya ofi Jazz na Marlène botika kimotema mabe bokomi ba journaliste ya mauvaise qualité boye awa na makambu ya nani oyo ya petit fali pona makambo ya visa bolobela banani ba Nana Buduga kasi bolobela ba Kibinda ba Sele Kibinda ba visa eza koya kutu ya ba musicien te o eza kaka batu baza koya na anniversaire ya Fali Pupa na Stade de France ba Sele Kibinda ba Nana baza koya ko fêter anniversaire bazui visa o eza ba musicien ya F victime te ba musicien F victime ba ya na bango déjà kala baza na miniti o bazo sepela bazo bongisela bango stade to mona ki na bilili ndenge bazo bongisa stade bino na ba Gauthier Sei boze koloba stade wana kozala te eza lukuta botala lelo ndenge makambo ezali bokende kolobela lukuta wana nanu elo na kosenga na bino pardon boya ko démentir bilobela na bino ezalaki na réseaux sociaux bolobaki fali akobeta te bolobaki fali azakaka ba nini kosa leka akobeta stade te yango wana deja akobeta de ezate ke moko eza annulé fali akobeta nyoso mibale bino ba Marlène bato lukuta mitema mabe ba journaliste ya mauvaise foi ya mauvais goût ba journaliste ya mauvaise qualité Irène Mabweni ser nanga na pesho mbote ya trop Patricia Edouarda Novo TV officiel Mami Sadiki bambote na bino atozolo ba vérité ba délégation ya fali baza koya se koya chaque jour baza koya
wana présence kaka tango tolobelaka ba comparaison fali aza kolakisa grandeur na ye na ndenge azomema ba délégation ba musicien na ye te musicien baleka déjà kala bayaki na bango sika bao baza koya chaque jour ba délégation o baza koya ko fêter pendant que faire donc bino boza ba communicateur na ba communicatrice ya fali ya faire gola ba musicien ya faire baza na difficulté ya kozwa visa boleka na ba Virginie Manganga koloba ke délégation eza koya délégation koya lobby délégation mse koya ti lelo délégation ngona no ya te bande kona ngai tangu ngana lobaka vérité na kendeke tina muzindu na kendeke vraiment tina kati ba journaliste ya mauvaise qualité oyo fali faire tie pembeni na ye balobaka ke fali amema banani batu bafingaka botala ndenge bango baza kosala makambo. Est-ce que o baza ba journaliste ya fali bakenda journalisme te o bafingaka bakenda bakota efasiki te o bafingaka basalela fali promotion fali ya beta yu arena o fali ya bafingaka wana basalela fali pupa promotion bakenda na bango tina yu arena fali apesa bango mikanda lelo baza na poto na bino boza place moko na poto ata soki bobi bafingaka baza na poto baza kolia na bino makambo moko bokomi boza ko respirer mupepe na bango bafinga te basalela fali promotion ya yu arena bino ba oyo bofingaka te bokenda efasiki boza na difficulté ya kosala promotion ya fere bokomi kosatake na petit fali boza na concert ya fere za à peine 2 semaines bozo lobela yango te bolongwe na makambo ya fere et bokomi ko attaquer un petit mutu lokola petit fali est-ce kaza kutu musicien mais yende bokomi ko sala l'émission ba papa jazz aza mwana te papa Marlène aza maman aza vieillissante tango azoloba droit chemin ya fali azalaki na âge nini lelo aza na âge nini ye moko ayebi tango wana azalaki na âge nini lelo aza na âge nini Marlène azokene na 50 ans azokene na 50 ans botala elongi na ye soki alongoli ba filtre botala elongi na ye aza mama mukolo mais aza ko s'attaquer na petit fali abi petit fali babotoli ye visa mais petit fali alakisi visa ezali bango ba pona bango donc soki petit fali ayete concert eza mobulu mais bazobosana basele kibinda ba délégation belé musu wana pe alekaki na émission mo azosala émission bakombo ebele pena na yebite banana buduka bazoya na poto bazosala ba émission baza na poto olebo lobela taka OK petit fali ayaki te mais quand même na délégation fali ba oyo baye déjà eza na bo baye mais sika ba oyo boze koloba ilunga wana oya mukusu ya munene wana kisimbi wana ilunga wana boza koloba chaque jour bakoya na délégation baza koya marka ozo aza soki na Grèce bino bosi bomoni batu ya fali bazo kene na nzela ya Grèce ata yango nyonso eza Schengen est-ce que bosi bomoni bango bayaka direct na Roissy ba fan o baza koya ko fêter na fali basele kibinda banana bazoya na Roissy donc groupe o eza ya mouvement te bazoya na Roissy faire ba musicien na bazui visa te mais bokomi ko sachane na batu baza ba musicien ya fali te est-ce que nani petit fali aza musicien ya fali aya te est-ce que ça azana problème na makambo ya fali mais ya faire to koloba parce que mutu lokola ilunga aza musicien ba musicien nyoso ya faire banani ba marka house to koloba parce que baza ba musicien ba ko falaki bazala actif na kati ya concert mais bango bayete il falaki boya na be formation ya solo bolo bana batu bo expliquer na batu pourquoi bayaki te mais botika la koyate pendant que bolobi boza ba journaliste bokende koluka be formation na source pourquoi nanu bo pesa na population information wana te pourquoi ilunga ayaki te pourquoi marka house azalaki bloqué na nini na soki na Grèce ou bien pourquoi bokosaki na ba image ya kala boyebi bien ki azalaki kuna te bino boza na information à source boza incapable ya kolobela yango mais boza kofungola minoko na bino na makambo ya petit mutu lokola soki petit fali bozo mona teke boza ya kopola ba journaliste ya mauvaise qualité bozo mona te boza ya kopola ba journaliste ya mauvaise foi ba aigri ba révolté Marlène tango zolo boza ki pembeni ya fali
Fere pe azalaki. Pourquoi le baka ebandela fere te ezaka ebandela fali. Donc oza aigri, ezana likambu ozua et pas ya fali te nde okoma contre ye, contre fali. Pourquoi? Parce que encore une fois, eloko ze koluke pas fali ozua te. Oze kolinga fali azala mobali no, oze koluka fali ya kinzoto nde alingaki te. Na soni wana mute kimisho epa ya fere. Jazz azana ba video ebela sala interview na fali. Bango tu baza ba aigri. Baza ba insatisfait, ba révolté. Yango baza pembe na fere. Yango na lobaka. Batu tu baza ka pembe na fere. Bazala ka ba fani na yete, baza ka batu na yete. Ba kendeke kuna pona révolte. Insatisfaction par fali. Bino ska bozo kanisa. Kozala pembe na fali. Il faut fali azala. Donc, a komisa yo camarade na ye. Est-ce que fali na dimension aza nango lelo? A cause la camarade ya Jazz. Fali ne boza komona ye aza la camarade ya Marlène. Boza eko banda ndenge ni boza ba camarade. Boza nanu na maturité te. Boza ba journaliste ya mauvaise qualité. Akende kosangana na bino. Yango monaki mieux vaut. Olia kozala na ba journaliste ba loba soit diza ba kenda classe. Mieux vaut kangama na ba oyo ba kenda efasike te. Bango au moins toyebi ke bakofinga, toyebi ke bakoloba n'importe quoi, mais objectif eza koteka bakotekisa ba billet, basalaki musala na bango, fali apesi bango ba visa, o ba utiliser ngo na ndenge ya bien baza na bango, baza nango na poto et puis baza ko vivre bien. Jalousie na bino, eza ete fali apesi ba oyo. Apesi bo batanga te, e makambo efasiki batangele efasiki te, donc apesi bango cadeau ya poto. Bino sika boyaki poto tamusu ya nini ya koleka ya ba Grèce ya ba makambo ebele o naza ko dénigrer te, mais bino bolingaki tamusu fali azala camarade na bino amema bino na poto abanda ko benga bino bobanda kolia ka place moko ezala ka bongo te. Soki oza aigri zala aigri. Journaliste ya mauvaise qualité nde wana toza ko lobela nga naza ko dénoncer. Makambu ya boye ezala kate oza mutema mabeti na petit fali mama. Donc soki otali bien Marlène akoki kobota petit fali. Soki Marlène aza à peu près na ba 40 ans. Fali petit fali azakta musunde na ba akozala pe na 30 ans, azana ba 25 ans. On a yebi penda âge na été. Donc Marlène soka bota na ba âge ba 17 ans ba 16 ans, aza déjà maman ya nani oyo ya petit fali. Sika mama aza ko soignisa mwana pona visa o ya tikala ko pesa yete fali muto apesa ye visa fali muto akikoloba na pesa visa te mais sika bozo yo ka soni te ye moko azola ka ba visa na ye bino boyo ki soni te bozui plateau bo matina plateau bokomi ko sala ba émission oyo boza ko maîtriser te pendant que bolobi boluka ka ba émission na source bino batu bokenda efasiki boluka ka ba émission na source mais bokende ki na source ya nini source ya wapi kozwa ba information ya petit fali ke azana visa te mais ye moko azolakisa ba visa na ye. Est-ce que bayebisaki na bino balobaki na bino ke parce que fali apesaki mutu visa aza obligé kozala pembeni ya fali? Qui vous a dit makambo wana? Est-ce que nani petit fali i aza obligé kozala na Stade de France? Ba pesa ye déjà opportunité, ba pesa ye visa akendeke ba poto akende place nyoso alingi ndenge alingi ntselo ba kope na ye. Ufali asia fula ye asa deja na makambo na ye azala pembeni ya fali azala pembeni ya fali te eza makambo na bino te. Bobanda kotala pe pembeni ya fere ba oyo baza kokufa kuna baza ko souffrir bino bozolo ba fere aza na mbongo ebele. Charlie Solo ndeko na ye ya mwasi alobaki bien ke aza ko se retrouver te. Botala na orchestre ya fere batu ndenge baza ko souffrir. Botika bilobela bozana be formation asusi bobanda kolobela makambo wana boyebisa na fere a changer façon na ye po batu ne bayaka na poto batu ya fali botala bango na poto bazana combien de fois botala combien de fois bazoko ya na poto nombre ya ba passeport na bango o ba changeaka pona ba voyage. Est-ce que boki ko comparer ngo na ba batu ya fere? Yango ndeza kolakisa grandeur ya fali par rapport à fere. Tant bokoloba fali aza fere aza grand, fere aza mystique. Par rapport à quoi? Et puis ceux qui fere aza grand, fali akozala nani? Si fere est grand, fali sera qui? Si fere est puissant, fali sera super puissant.
Donc ce que faire aza grand bazo comparer à communauté France. Donc il fallait que la neti Russie. Ce qui fait aza grand lokola nani. Donc ba grand lokola nani. Na ebite sona ba grand lokola nani. Tolo ba faire aza grand aza na force. Ya na côté mituka par exemple, ce qui fait aza Mercedes alors where nani fallait aux la Lamborghini. Ozomona. Donc mutu nyonso aza grand mena kwe na ye, mais fali aza supérieur à faire. Bolinga ngote bino ba journaliste ya mauvaise foi, bino ba journaliste ya mauvaise qualité, ba Marlène, ba Jazz wana bino tout obo koloba boloba, mais fali akotika la toujours l'idole ya faire gola. Faire akotika la toujours mukala malandangombe ya fali. Bolinga ngote, c'est ça la vérité. Mutu na bino Gilmas yoyo botia ba point de vue na bino a plus.